inalala mwasi alobi terrain ke lokobi bwaka na mariage mwasi azwa mariage lokola lié ya refuge te azwa le mariage lokola structure ya kei te alobi akende te na libala alobi ke papa na nga aza na kati ya pauvreté to papa na nga ndako eza inachevé papa na nga bapasi eleki nakende libala mpo nasisi ya papa na nga pasi wana te mwasi azwa libala te ke otamboli olembi okomi luka place akolala oke na mariage okomi lokola esika ya retraite te mama kapi eza bongo te mariage eza eloko ya malamu eza entreprise oyo bato mibale bazoya na bapart na bango mwasi ntango azoya na part na ye na mariage il faut ayebaka ke azokende kosunga mutu oyo aza na vision na ye aza na objectif na ye aza na baprojet na ye ntango ye azoya na part na ye eza part oyo mpona kosunga mutu wana mpona komema ye akende liboso mpona komema makambo oyo akuti epa mobali ekende liboso. C'est un peu ça. Maman, encore une mise au point peut-être maman Chantal parce que esengeli tofandisa nanu moi moma oyo bo bandeko na biso balandi balanda biso tellement thème eza très important ezosenga nanu tosala mise au point ngana lingaki pe mama kapina bakisa nanu pour que moi si akoma vraiment une de semblable ya mobali na ye esengeli azala na une bonne notion ya mobali oyo a se présenter lokola mobali na ye de son mari de son homme maman seulement mobali oyo za na ye aza mobali na ye. Excusez-moi maman Chantal, donc la notion du mari fait problème. Oui maman Kapi parce que soki mwasi ayebite nani aza pembeni na ye nini oyo nani on nzamba te pembeni na ye soki a comprendre nani mutu ango te ekozala pasi ya sunga mutu wana. Amen. Ekozala pasi ya koma vraiment une yango wana mwasi esengeli azala na une bonne notion ya mobali na ye de son homme parce que aza mobali na ye abali esengeli a maîtriser ye. Mobali mama Kapi pembeni mwasi pembeni ya mobali na ye oyo azali aide azali donateur te mama Kapi Nana za donateur te mobali azali donateur te parce que makambo tozoloba oyo eza libala toza na milie ba ONG te soki nalobaki yango par rapport ya mama Rita auti koloba alobi mwasi azui libala ekomi lokola une ONG ekomi lokola une structure caritative te akei kuna te po basu banda kosunga ye na milie ba ONG sponsor te mobali aza donateur te aza sponsor aza pe sponsor te mama Kapi aza pe solutionnaire ya ba problème ya mwasi te mwasi akoza na ba aza kaka solutionnaire te ekozala ba problème na ye physique ekozala ba problème na ye sentimentaux ekozala ba problème na ye sexuel mobali wana aza kaka te po abanda kopesa kaka solution mama Kapi mobali wana aza pe unité ya production te ya mwasi. Maman vous allez trop loin. Oui mama Kapi c'est vrai mobali mama Kapi c'est vrai mobali esengeli ya sala po a faire nourrir mwasi na ye na nyoso ezali ya ye mais mwasi akoki kozwa astuce wana te abanda koliela mobali na sima oke na libala bapesi yo ordre de mission awa ndenge okei awa mobali na yo tomoni aza na position moko ya bien tomoni ndenge ozali wana ata ndenge toyebi salaire na ye te mais tomoni ke quand même situation efandi mais kobosana te yaniki aza na sima awa soki apesi yo mwa mbongo tindelaka biso minervale na ye ozomona ordre de mission batindi mwasi nango ye mwasi wana ake kuna bayebisi omoni position mobali na yo soki apesi yo mbongo mundelo katikati papa na bino asali fondation tozozela otindaka mwa quelque chose to élever mieux tala déjà bato balingi babanda koliela mutu yo pe okei wana okena ide wana kenake koliela mobali wana nakena banda kozwa mobali azali nyonso wana te soko ozali aide pembe na mobali na yo mama na poko na lelo nzamba pambola ondenge ozopesa biso misu na matoyi mobali azali maître eza par rapport ya baenseignement oyo tozozwa na bizaleli ya mwasi ntoma apôtre le Paul Mutomboka lobi mobali azali rabuni mobali azali maestro mama uti koloba aza na vision aza na baobjectif aza na baprojet ntango yo ozoya omikotisi na kati na eloko wana esengeli osunga mobali na yo atteindre baobjectif na ye
esengeli osunga ye pour que entreprise na bino mibale ekende liboso o malakisho yeko kabola ba famille te donc kola babali mwana baboti ba espérer na loko te yango to sali na mise au point omoni raison ya mise au point koto longola mwa ba makanisi mususu mais mutu a comprendre ngo malamu te mama Kapi mama Safi azui akomisa ngo lokola classe na bité soki parlement mo Safi yaki be likolobo mama Safi tozaka kana mise au point to Maman Kapi tika biso to vandi ces émissions parce que obengi biso ba comprendre biso pour lelo mabale ezoko et comme lokwa biloko moko ya manjanja moni ba mayoto ba la baza o la bakala makambo mama Rita lobi wana moi c'est réellement ko kipe ko za nango que ayebi conception ya libala que libala za foyer te libala za lieu de réfugié te libala za sika ko kimela pasité. Oh, lokola concurrence na quartier te. Maman chantait pas le bien loko amutuya. Mobali aza donateur te. Moi ça oki koya pe. Alobi te mobali aza donateur te. Na ende ko bala. Na ende lokola mosungi. Na ende lokola komatisa société ona kutaki. Mama Kapi. Bongo tokota sikona mama alikambo. Poto kota na mama alikambo. Soki biloko mibale za comprise te. Bah na biso pe ba ko comprendre biso na émission. Donc rubrique ya liboso na mi ba so ba comprendre. Cela veut dire une bonne conception du mariage et puis une bonne notion du mari. OK? Oye ba ke mobali azanani et puis ko longola na mutu ya mwasi ke biloko ya ba mouvement féministe ba kotisi mwasi lelo zo ba ke mobali c'est son copain, c'est son camarade, ami, motonae. Okomona mon pire. On est ça ba petit non obligé na mibali po mibali esa le mengi. Mais ça la notion ya mutu mobimba avandisa ngote. Mama Kapi pona ni pondenge ni mwasi akiko sunga mobali. Mwasi akiko jouer rôle na ya être semblable ndenge nini. Malgré comprendre ba concept wana nyoso otolobi ao. Mais moi na moi c'est pour aider mobile na il faut aider comment est-ce que l'homme en question fonctionne. Amen. Là elle est déjà dans les mariages. Elle est déjà dans les mariages, elle bien comprendre depuis biloko nyo soto. Ngene mobile na ya salaka. Aye basi ko ali ko mutu ango. Yango ye mobile akomi masini kaka. Mama Kapi mobile a moto. Aza moto. Aye bandele ni ya fonction. Oui, na ko bandana ndakisa. Na lingi o banda. Omoni Mama Kapi omoni nanu basi mobile to bana na finance po wana to bana na misolo donc moi si fa ba neni mobile na fonctionne ka financier. OK. Le pata ça j'aime OK. Na basa ta moto zo landa biso moni likambo ya na moto eza mutu ya likamba mbongo na kati ya libala. OK. Po papa bazaka pe bien bon moi c'est na moi c'est une mobile bala ndémission mutu na mutu azonge pa mobile na po papa mususu za mama Kapi soki mbongo ezate en attendant to komi bale 15 baka bale 17 papa komi moto malamu mama Kapi papa komi kaka lokola soso ya mobali pembeni ya soso ya mwasi papa komi na mama de promesse. Akomi kotuna mwasi Bible lobi fait de ton mari tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mwasi akomi avanda bien mobali na gabi papa pesa état de besoin na yo abandi ulingi nini en tout cas tout osoki bafuti na tie on a premier point. Voilà. Deuxième point mama omoni salo e umeli to longola ba projet no ya voyage wana sala ngaka devis. Comme ça, ceux qui bafoutent en tout cas mbongo, tout on a kosimba te. Mama Kapi, mbongo tozeli to comme il est 30, papa oyo pour moi c'est à comprendre que bafouti mobali na ye, mafuta pas. Mobali na nous 3 jours, ali moué. A disparaître quand il apparaît que le la Jésus. Si quand on mobile a apparaître c'est qu'on a ba ange. So moi mobile a comme qu'on a quartier ba ange ba Holanda vieux ba oyembele moi ba petit à quartier bon allez moi c'est ça qui a crié papa yo yebi ka mwanzembo wana mama tali kaka bi masango eteli wana moi c'est comprendre que ba futi so que moi c'est inga comprendre que ba futi so que papa azwi mbongo akapi akomi chien méchant
Je suis pressé. Ah, papa, non! C'est quoi? On va parler de ces choses. Est-ce que moi j'ai oublié? Ou les choses, mais on va les changer. Maman Kapimbongo ici la kate et si papa on a commis le commencement ba promesse yango to bengi bango ba papa ba futa pa ba babilaka metango ba ko futa ko kisate mama Kapi moi c'est la ndana mobile ndenga saka la ndako to zoke de prendre exemple mususu c'est le plan sexuel mama Kapi ndakisa moi si faille banka mobile no tango to zoloba. Donc balandiameni TV a toko yekola ba mama ba ko relaxa biso po sunga moto faut ba moto on est nini a fonctionner sur le plan financier to leki na moni mama alobi sur le plan sexuel mama Kapi moi si faut ba ke mobali nanga oyo aliaka trop donc yeso ki asali 3 na butu mais ko palanga na te avoir sous soit mata voiture ke musala. Il faut ça les sous moi. Voilà ça mon belle ndengeni. Trop demandeur. Ah moi c'est ayeba ke mon mari n'a trop demandé de côté sexe. Papa azaka toujours debout pour la révolution. Donc hier ayebina nous tezu nous autres elemba. Ezaka pana aya na midi ana tongo na butu apeti ezaka. Mobali mususu mama Kapi azali mutu atala mobali na ye. Mobali mususu azaka na lisasi na ye moko mama Kapi. Donc ce qui a tiré kaka moko wana pan et la takate ce qui a tiré et sili kolukele mususu te wana kono kwa kingoma te batata ba bomela kana ngoma te ezaka nini moko OK ce qui a sili c'est ngo mama Kapi akoti na ronflement mais atozo la musa lisusu azakuna te moi si faut ebande mo ba fonctionner mo ba musu mama Kapi okobanda ko tindika mutuka obandi yango ana limete ti bongolo epela te obite na kene nzela yo ezaka pla okomi tango zomata ngomba epene omona apela donc il faut ça l'effort pour la nini apela pe soki apeli zala noki po noki te motere kosala nini ekokata moi si mususu azaka lokwa tolobaki likambo ya crayon te soki ya kosoli kaka ta papa si akotaki ebimi donc moi si faut ayeba po asunga mobali na ye na place sexuelle mama Kapi nazo beza plaisir bele mais nazo sukisa na alimentaire olikambo ya kolia na sexe etambolaka nzela moko parce que mobali oyo alie bien na chambre ozomona mibali mosusu baza soki alie bien na chambre il faut alia mpe bien na mesa donc basi banéglige te domaine ya kolamba eza mpe domaine moko très important ezalaka kati ya mabala mobali nanga aliaka mungwa to alia mungwa te mobali nanga aliaka mingi to aliaka moke bangonga ne na kolia ezali ndenge soki na rate na tongo est ce que tango akota musala akolia lisusu mama Kapi yango monaka mwasi il faut atango nyonso ozota libumu ya mobali mama Kapi ozota pe classer ya papa oui mama Kapi basi balingi kaka kotala plan finance mais plan classer koyeba état d'esprit à classer est-ce que ezali normal talaka papa pe na misu talaka pe papa ne tirette yango mwasi alingi kosunga mobali na ye mama Kapi akoyeba pe ko vérifier tango na tango classer ya papa ezali na état nini Balandiameni TV comprenez que thème tokeneki kozwa lelo ezali thème moko ebombi makambo ebele aide semblable ba mama ba sali biso lelo mise au point ça la différence entre aide semblable na ba mouvement ba courant de pensée oyebimi ebele. Deuxième mise au point Balandiameni TV ba mama balinga bataisa biso ba préalable ezali nécessaire pour mutu abanda siko ko jouer rôle na ye ya aide semblable okoki ko aider mutu te soko yebite structure okoki ko kota soki za structure ni okoki ko aider mutu te soki ozali na mauvaise notion pona yo mobali elingi koloba nini oyebite okoki ko sunga pe mutu te soko yebite moto asalaka ndenge nini areagisaka ndenge nini afonctionnera moderne biloko yo misato soto sangisi yango ezali makonzi tobenga onto moboko ezali kosala ke mwasi siko ayeba ndenge nini akosunga moto oyo na kati ya libale epai wapi ye ake komikotisa
soki bongo alors tokele directement na question na biso ezali sikoyo ndenge nini mwasi akojouer rôle na ye ya aide semblable parce que awa namoni bosi bofandisi masolo botalisi libala eza nini mobali azali nini atala mpe mobali yango afonctionnaka ndenge nini mpo ayeba kosunga sikoyo tokoti sikoyo na kati ya mosala akosungira mobali yango ndenge nini nini esengeli mpo mwasi asunga mobali malamu Maloba, je crois cette fois-ci, c'est pas maman Rite. Maloba, c'est pas nanga. La moine a zona maloba. Oh, pour la maloba, maman ça fait le bic qui toque ma casse. Après maintenant le moquet. Après maintenant tout ce qui me maloba. Oh, ils ont ma casse qui toque. Oh, moi si soka yo. À ça les yango et au pambolaï. Maman kabina lina loba katia moi si. Ils ont ma qualité moko. Qualité à mon nene. Oh, moi si ma kapi. Obeta libakute na biso ki mwasi azana ona bongo ina ye auzala mwasi moko heureuse eza soumission makapi mwasi oyo azana soumission kati na ye aza mwasi akozala heureuse na zoloba makapi oyebi outiliza terme moko lobi mwasi mangali oyebi mwasi soka aza mwasi mangali eza qualité te mwasi munoko mabe mwasi caractère mabe des fois mobali na ye mwasi akangaka makolo alingaka donc bacaprice eleki ye donc aye soki kanda eleki ya kofungola makolo te makapi eza qualité te eza qualité te mpona mwasi mais nga nazoloba ke mwasi oyo azali soumission ezali très important na vie ya mwasi parce que makapi mwasi oyo azali soumise okomona na ndenge baofivre na mobali na ye aza na facilité yako sunga mobali ne mobali wana pa koma kasunga mable parce que mama kabisa mama ba mimisi tema sika sunga mama nazo pesa bango kisi munene mo ezali soumission eza faiblesse te parce que ba mama musu ba otanga ngam tunatangi nakoma nde na nsima na ye nakoma zoba na ye kozala soumise eza zoba te kozala soumise okomi bumbafu te otangi naose soumettre na mobali na ngai nakomi zoba bato bakoseka ngai bakoloba ndenge nini ngai naomikitisa ngai mutu nauti na ngai na famille ya bien eza bongo te soumission eza kisi nde nauti oloba ezopermettre mobali ajouer rôle na ye bien lokola époux et puis soki oza na kati na soumission wana ekozala ke likambo nyonso ozosala tellement kozosala yango bien mobali akobanda toujours kozala kote na omona mobali akozala toujours koyoka omoni ke mwasi oyo aza na soumission te makapi makambo nde ezalaka mabe epuis mibali nde nzambe akela bango akotikala koyoka o te mpo mobali azaka chef bachef bazalaka mibale te même na kati na entreprise makapi chef azaka moko même na kati na mariage chef azaka moko ezali mobali pardon mari tolingi kolakisa biso ke donc soumission eza na avantage nalingi lelo tokosunga bato te sunga mpe biso mama namoni okobeta maluka baboyi soumission yebisa biso sekele nini soumission abombi na se wana namoni oza kobabata na babata makapi oyebi ke na société tomonaka mwasi aza soumise bakoma kokritike mwasi wana asalela mobali kisi mais nazoyebisa bango lelo na pokwa lelo napesi bango kisi eza soumission mwasi azose soumettre na mobali na ye eza kisi te mobali na ye akopesa ye motema litoi mobali akozala toujours wana mpona koyoka makambo nyonso mwasi akolobela ye epuis akopesa ye motema na bolingo ti ntango mobali bolingo ye akotandela mpe loboko wana ezalaka pamba te ezalaka mbongo ndoko omona mobali ere nyonso le mosuku tosengaka te mobali ere nyonso azokabela yo omona mobali bolingo eleki ebele akokitisa yango na bana akokitisa yango ntina belle famille mama mwasi oyo kozala sopeka te mpo ntango nyonso mobali na ozalaka moto esengo liboko ne mpe kozalaka ntango liboko ya mobali etandi c'est-à-dire mwasi abongi domona na ye opesa bango nde kisi na pokwa lelo ezaka soumission ok mpo tojoue rôle na biso malamu zamba pambola mama Rite mpona sekele opesi biso donc mama mpo ojoue rôle na yo malamu ya aide semblable ya mosungi oyo akokani na mobali na ye
mobali oya yo okoma mosungi oya kokani na modèle ya mobali oya yo kisi ya liboso bapesi biso balobi komona ngo soumission komikitisa soumission batalisi biso aza na avantage soki mwasi akomi soumise soki mwasi penza akomi mwasi komikitisa ezali exercice tozali na kati ya école ya vie tozali na kati ya école ya bizaleli ya mwasi na école bapesaka mate ya sima totina pratique tala soki okomi soumise mobali akofungola misu na ye kotala yo akofungola litoi na ye mpona koyoka yo akofungola motema na ye mpona kolinga yo mpe kobimisela makambo minene oyo ya kobonga mpe mobali akofungolela ye loboko na ye. Mama Kapi kobosana te toza na devise na biso ya bizaleli ya mwasi fais de ton mari tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc la soumission ezosala ke mibali na biso bakoma ba délices na biso. Par la soumission nous faisons que nos maris deviennent nos délices et ils nous donnent ce que nos cœurs désirent. Ils nous donneront ce que nos cœurs désirent. Mama Kapinga na moni balandi na biso bayebi nanu définition ya soumission te. Ya solo. Ah, pona nini? Pourtant bayoka soumission baomona komikitisa toza na émission ya être semblable mais soumission ndenge ntoma yesa yango pete na bizaleli yebisa biso kasi. Donc papa lobi soumission eza nde mwasi azosunga mobali na ye ajouer rôle na ye ya chef. Eza position mwasi azozwa po permettre mobali na ye ajouer rôle na ye ya chef. Donc soki yo oza ya kotelema oza mangali bokomi bakonzi mibale na ndaku ekosimba te esengeli mayeso azala baton bino bolanda ye na kati ya mouvement na ye kuna sikoyo na kati ya nde okoyeba ndenge nini okosunga mpo makambo ekende liboso mpo miziki ebetama malamu oyebiki eza mpe likamba likolo te soumission parce que bato mosusu bakoma omona soumission eza likamba bikolo te eza likamba bikolo te eza nde kisi fo mwasi atambola nango mikolo nyonso amela yango po soki ameli yango atambola nango mikolo nyonso ozalaka moteseo. Mama Chantal Alisi namoni ozwi maladi ya mama Safi esika baninga bakoloba mosapi pe boye nayebi te soki émission na ngai ekomi parlement likambo te oyo eza parlement ya mwasi balandi ya Men TV awa toyaka kosala badébat échange d'idées échange d'expérience mpo te mwasi azala mwasi oyo azali kosungama akokende liboso. So mama Chantal Alisi ti otiaki mosapi wana olingi oloba nini mponga motuna esili te. Mama Kapi nalingaki kaka na compléter eloko moko ya soumission epa ya mama Rita. Amen. Et beaucoup plus kobenda mwasi mo Kristu matoi. Parce que ça na remarque moko tozo sala lelo mama na milieu ya biso bato tozo mibenga to sambelaka. Tozo mona eloko ya soumission mama Kapi eza bien comprise te na milieu ya ba chrétien. Lelo yo soko oke na ba cours et tribunaux kuna okokuta ba audience na ba audience la plupart ya ba audience ezo sala makuna soko tali kaka mwasi na mobali po ba yo kana kite likambo ya soumission nde bakei po baluka ba divorce ozomona ba débat ezo sala malakati na mabala lelo mwasi na mobali kimi ezate parce que moko azolinga comprendre te moko azomizongisa na place na yete oyo azali mwasi oyo azosambela mama Kapi okomona mwasi oyo azosambela mama Kapi azoya na église azotosa bakambi na ye mais respect papa diacre ba courbetu azosala liboso ya pasteur so pasteur alobi eloko eke ya lingaki asala yango Saint-Esprit tu kolobelanga na nzela dati dati alobaki dati ayibisinga na nunazela nazala presete wana euti na église soki pe toke na milieu professionnel kaka mwasi wana mu Kristu mama Kapi na kati na bureau na ye akutani na chef na ye chef apesi ba instruction atelemi mais respect chef okomona ta mukolo moko urgence moko ezali na ndenge tokomi na ba moment rentrée scolaire boye asengi atanzela chef est-ce que nako kende ata na commerce na koumila tena sombela ta bana bakaye okomona chef alobi oh ça coïncide mal ngape nazobi makasi ko j'ai une réunion quelque part zela soki na ye na kopesa yo nzela okende wana mwasi aseso ayoka ye afosordre chef atikali wana mama Kapi ko eloko nini oyo tozokamwa meme mwasi wana mo Kristu akei na kati na ndaku na ye ya libala
elle s'est dit je suis soumise à Christ, je suis soumise à Dieu et non à son mari. Ce qui a sengi ata mobali na enzela lobi papa na lingina nuna kende na kutana na famille na nga mikolo yo. Okomona mobali a ebisie zela nanu ata kokende na mbala ya sima. Moi si a créé yango, c'est tout un débat. Neti na ndenge nini opekisi ngai. E bandi ndenge nini tikanga na kende yo lingaka famille na ngai te. Yo soki kala na bandima kama famille na ngai ozelisaka ngai ka. Toyebi te le mususu pe amoni position yo soko ki oza maboko mibale. Tika nanu ata abafuta biso semaine prochaine pe yeko salama le mususu na kosimbisa o mwa eloko o bibisa ngai soni kuna te. Peut-être na idée wana pe mobala ko ebisa ya zela mais ya lingi ba expliquer makambo nyonso. Et pas ya chef kuna lobaki à vos ordres. Mais et pas ya mobali na lobaki à vos ordres. Pas pasteur lobaki à vos ordres. Na Saint-Esprit pe. Na Saint-Esprit loko solo la kana ye. Ya yebisa kinga moto na nzambe. Yepe moko loko la bonde la ka. Moli mapekisi makamba lobi à vos ordres. Mais à vos ordres pas mobali ya la réalité maman Kapi. Et pourtant Thomas Lobaki, une femme chrétienne, ce qui a ça se soumettre pas à mobile naïe, problème est aux alatés. Et puis après ça biso conseil à l'obi femme, te soumettre à ton mari ne te rend ni esclave ni incontrôlé. Par contre, si tu te soumets à ton mari, ils sont préservés contre le siècle présent parce que maman Kapi esprit à siècle présent to comme na tangu moko ya suka diable abalusa mariage alina suka mona mwasi na mobali babala na te alukeli biso ba forme mususu wa mariage oya komi koyela biso lelo. Donc maman Chantal Ali Solingo loba soumission oyo mwasi alakisaka ebele na musala bayebela ye mama ya bote aussi alandaka ba instruction musala soumission oyo mama zaka nango na bokonde na koyoka kosalela au pasteur alobaka to église elobaka yango ndezo botele conflit na ndako yango nde botele conflit mama abosani ke mobali na ye aza image ya Christ. Parce que ya lingi kaka yoka dadi alingi kaka yoka chef na ya musala parce que ayebike na musala kuna azobatela bakofuta ye salaire et pas mobali ya ole et pourtant mobali ye na mbongo azolesa ye azosalela yo akoki kosala afandisi esika pesi bolingo apesi makambo nyonso pona mobali soumission ezate faut apesi na ba explication ebele dona nini. Et puis maman Kapi pardon oyebike basi batanga Bible ba responsable ba mama bolanda biso botanga pe Bible nyonso ti balobi mobali aza image ya nani ya Yesu mais moi si azali image ya nini ya église yo si omoni église ese soumettre na Christ te loba baluka keloko mususu ndozo mo lelo ba passer ba komi kofinga ma bango na banda kwa ngana et pourtant ba passer ba te biso bongo te et pourtant ba passer ba te biso bongo te. Moi si oyo azo soke mana mobali na ye azo banga penzambi to koma wana malobese pa mama Rite mama Kapi yango na pe tozomona ba mama mingi batambusi babondela kala basela nzambe kala memi bana ba ya na église amen pona nini na église ase soumetaka kuna menandako asalela yango te et puis ezo sala ke même basala même mobali na ye a respecter basali ya nzambe te amozi ya mwasi conflit mama Kapi lelo ekoti entre mibali na basali na pasteur et puis ndeko na biso bapekisi yake d'église parce que bamoni misala na ye na ndaku eza na ngote mais beaucoup plus aza attaché église Saint-Esprit elobi Saint-Esprit akolobela ndenge nini soko zoyoka yo lingi koyoka nzambe oyo ozomona ye te mais mobali oyo oza na ye oyo nzambe abandisa makambo ta jardin de Dieu apesa ye bokonzi nyonso abali yo ozolinga koyoka ye. Donc soki mwasi mokristo alobi ke abangaka nzambe eke aza capable ya kobanga mobali na ye te soki mwasi alobi ke asana Christ capable de se soumettre à mobali na ye a changer kombo eloko wana sala ke zaleli wana abenga ngo soumission te alukela ngo kombo mususu pe source et comme source ya ba conflit lelo na kati ya église na kati ya ba foyer mabale za kokufa bakokangiso bisaka kene ko vendre pas pasteur kene ko vendre pas église alors que ba pasteur na biso en tout cas du moins professeur de école bizaleli ya moi déjà za mwana na nzambe avant balo zalaki déjà mwana na nzambe ozaki ko banga nzambe problème ko zalate ko banga mobali soko zaka komikitisa epai na Yesu Kristu lero bali mobali na yo problème to malobaka problème e ko zalate ko banga mobali na yo il y a pas de
d'incompatibilité entre crainte de Dieu et crainte de son mari. Et puis, Respecter Dieu et respecter son mari. Pardon. Au moins évangélisation ndenge ntoma alakisa biso il faut ebanda nanu na ndako na yo moko. Moi si mon Christ il faut évangéliser nanu ame ya liboso azana nango na maboko na ye c'est son mari. Il faut talisa que yenda yamba Yesu ya solo ba fruit pe ya esprit mobali ya mona yango mona kana ministère amene ko sutuka kaka mobali nenzo kandi asi alanda mwasi kite sini asutuki mobali na ina kati ya kilt. OK. Merci beaucoup maman Chantal Alice pour la remarque wa no salibiso. Je crois que to prendre en compte, to tenir compte nango na bisika tozali to comme mabaku ya évangilité pe sujet à conflit entre mibali na biso na basali na nzambe te ba fiancé na biso na basali ya nzambe te mais to luka to bongisa attitude na biso. Ah, tout ça dans quatre écoles bizarres. Moi aussi, comprenez-nous. Alors, maman, la question revient. Question n'a pas ya liboso ana. Motuna na ngezalaki. Comment si attitude ni ne sengeli moi ça zala na yango pour jouer bien rôle na ye ya aide semblable. Parce que modèle bo peseli base c'est comme si ça na moi position moi si il faut sengela zo. To lobi soumission, to kei kasi maman. Ça fait mon souci exact à part soumission. Maman Kapi soumission est irremplaçable. Donc base na base est soumission. Moi si a soke maliboso ya mobali na e akosunga ende ba maman total ici ah. Mais maman Kapi a mi balé moi si azo eza ba kisi maman kita benga kango ba kisi. Azala na esprit d'écoute. Aza matoi na efungwa ma minene ya moyona ya nzoto mama Kapi. Matoi na efungwa ma pona koyoka mobali na ye. Ozomona mwana mwasi oyo tous les oyo nyonso mibale oyo et pas mobali. Donc tango mobali azolobela ye, tango rabuni maître oyo muto ayaki kosunga ye, azopesa ye mate ya mama Kapi, mwana mwasi oyo ayoka nanu mobali na tango pe azoyoka ye. Toza bizali ya mwasi keba. Mwana mwasi mususu ayoka mobali na mais l'esprit ya bizaleli. Mama Kapi mususu akovanda kaka kimia. Mobali azolo azozwa baka mobali azolo bakwasa ni réplique ndenge to mona na ba débat politique droit de réponse maintenant comme l'esprit wana ezake mwasi azwa ta ya koyoka mobali po ayeba komanyola makambo mobali alingi yango malamu a comprendre nini mobali na ye azolinga atikaka mobali tape mobali asa nini aloba. Tout le monde na la fois passée ezateke mobali ya bandikaka koloba na yebi place ozokoma okosunga ndenge nini. Mama Kapi a part wana moi si fois na patience. Au moins ndenge na kitisi. Azala motema ya kosala nini ya kokita. Amela maya pio. Mama Kapi eza basi mususu ndakisa mama. Oza na projet, oza na likambo sio solaki na papa na bana. Papa na bane ngai na moni likambo na nga songolo pakala yango. Tous exemple ya bana classe. Voilà. On a papa nga na moni na moni bana na nga so basilisi il faut ba kende kotanga na mboka bapaya. Eza eloko moko ya malamu pesa ke pa papa. Tango tolo ba patience ezati mwana mobali mwana mwasi aza lokola bakuki. Donc promesse ata eumeli suka ato moni mbongo ezote ne place moni mbali mama Kapi mama tolobi projet ya classe mais mbule soleka tato wazaka ka mbongo emonani te mbulu eleki kuna mbulu bana pe bakokola mandefu ese bibi bamona mama Kapi mobali c'est un responsable mobali aza mutu aza na vision ozomona bana na peso tolandi be bana kombonde ya tata. Donc azana projet ya mabe pona bana ete mais tiki aza mutu moko avant sala likambo il faut abongisa atala ba paramètres nyonso pe akosiprendre mama okamwa pe lobi bana bakei mais mususu pe mama Kapi il fallait abanda avant yazo banda ngona bana bakomi na 6e ba oze ya diplôme d'état mais moi c'est maile mususu abandaki bana bazana 4e des humanités mususu na 6e primaire.
déjà bakataka mwa eloko basolola na chéri na ye babombaka donc mobali soki opesi rekete na yo mwasi tosengi ozala na patience bato ya mitema ligolo to paka eza na tire ya mwasi te mpo soki olingi osunga mutu wana mobali atalaka budget mobali atalaka temps parce que eza na vision mpo nzambe ntango ayeki kotuna mobali atunaki eve atunaki nde adamu to mobali nde akumbelaka masolo soko olingi kosunga moto zala motema moto mosusu soko olobi ne likambo lelo asali lelo moto mosusu soko olobi ne likambo abandi nde koétudie likambo olobi na ye moto mosusu akosala mais un peu plus tard mpe kozala mwasi oyo ezozwa badécision te soki osungi omoni ke basali nde balobi te bozosengana nazala patience mais ye ayokaka te mais ayokaka te bayokelaka ngai oui ata na lobi bayokelaka ngai te nafandaka alors moi ça suis décision désormais mbongo andako oyo namona na mosala esalaka te voilà mais lobi babengi okende otala mabele ozomona mamaka aide semblable c'est que aide semblable azali na o azali te wana eza question nanga suka totika allemand na yoki bino bana bon bandi ne bandeli bandilandi amen TV tem ya biso lelo koluyoka ba mama eza ya monene mais namoni tozoko kende na mukuse finalement qu'est-ce que l'aide semblable est et qu'est-ce que l'aide semblable n'est pas? Maman Chantal Alice na mukuse Mama Kapi aide semblable azali auditrice ya mobali na yete. Azali préfet de discipline te. Amen. Professeur Nabiki rouge te. Azuaka abanda ko mela mobali ba faute ba remarque yo ya moni abanda ko landela ye. Aza office ya contrôle ya mobali na yete. Aza wana te soki mobali alongoli elamba uti musala ye akoti akena ba poche ya mobali abanda kotala ayaki na combien akotikela nga combien po alukasa na badeba aza wana te pona yango aza wana te ye lokola abanda ko nommer ba ministre Mama Kapi o anommer ba petit na ya bitinda yo landela mobali banga na niveau babanda contrôler na niveau musala azalaka na banani na niveau famille azalaka na banani aza wana pona ndenge wana aza wana te lokuneke to tukoloba na biki rouge na isiko azo sala ba remarque akomi ministre ya ba remarque so ka moni mobali na ye munoko solo mapeka solo so ko ye mutoki makasi oza salite so ki na ye ba ki oza salite bo na bali yote Mama Kapi modelo azo memela masolo na kati ya ndako na bango wana mobali pe akolinga makambo ndenge wana te aza mwasi singilite azala na baloyenge ya memela makambo ndenge tozolo bela wana bon soki penza a surveiller te a contrôler te finalement maman o inde ndenge ni omoni te tato olekela mwana mwasi mayele te eza likamba kolekela ye mayele te Mama Kapi eza nde a comprendre que soumission eza o wana te okay et puis kozala aide ya mobali na ye eza wana te eza kosimbela ye mukolo mususu akosimbela ye film s'il vous plaît oye kosunga mutu okotie su na kasho okosunga ete okay Mama Kapi na ina bakisa na Mama Chantal soko oye kosunga mutu ye natana solo nzoto solo ni soko oye kosunga mutu c'est quand même forme olingaza amen yo na image na yo tika boy momo tato peza te pa ya bute pa na bango kuna basukola na ba sa yeko sukola mino ya mama na majo ya ye Mama Kapi ba bengi aide semblable donc aide semblable donc c'est que mobali na za ko bimisa solo na monoko lokola ya kipe yango te ye pe monoko ya solo ye solo wane lo bande kusala na ye rôle na ye ya ki ko jouer ya bwana aza aide akoki ko prononcer maloba wana te alongwe na ozima mago il faut aider mobali na ye monoko elongwa solo nzoto luka elongwa solo mama tango tobalaka mibali wana mama safi ebi tango tobala mibali bazaka na ndenge na bango menga pe na luka mobali na nga na bongisa ye na lamba ye na former na ndenge na nga atika kolula mibali ya balinga voilà o mibali babonga baza mibali ya batu ya pas de mariage non il y a pas de mariage sur un plateau non oui exactement alors maman ngeti tozo ngepana yo musungi aza siko nani
Bon, être semblable. Azali une conseillère. Oyo azopesa nakoloba mukuse makapika ndo lobi tokomi na biso na suka. OK. Nde ma Chantal lobi tokomi kana suka pesa biso maloba. Toza biloko na kati. Être semblable. Aza c'est une conseillère. Apesa ka mobali na ye conseil selon Rebecca. Na ndenge ya Rebecca, no na ndenge ya Sarah. Parce que azopesa mobali na ye ma conseil oyo ezosala ke mobali na ye atteindre ba objectif. Amen. Bon, monsieur susu likamu mosusu. Bonga la moni to kozonga susu. Bino boza soki na bengi bino to sisa likamu zo sila bien. Conseil ya Rebecca ekeseni la conseil ya Sarah. To kozongela likamu wana. To komi na suka émission na biso balandi Amen TV. Teme na biso to yaki na mukolo na lelo ezali suite ya émission o to salaki balo eleki. Ozali na ba question par rapport ya thème na biso mukolo na lelo. Ou bien thème où ils ont passé, tout le monde a certaines réactions, beaucoup qui mon maître, mon enseignant, mon mari, mon maître, mon enseignant, mon rabouni, le lot et fungola qui brèche pour le bela aide semblable, le lot le beli aide semblable. Numéro na biso ya mwana na etanoike, benga biso na tango nyonso yo lingi, comme na biso na tango nyonso yo lingi, to saka émission oyo na yo elongo. Pona yo po esunga biso ba mama papa komela biso mama komela biso mama Safi avant na tout na programme na bino depuis to kabana ki soki échanger mais to komi na suka émission eloko nini yo kokoloba loko a conclusion. Merci beaucoup mama Kapi makamba kitoko eumela kate. Amen. Amen. Omoni teme oyo être semblable ko be toza pe oh nyonso tolobi awa mama Kapi eza kaka ba base to oyeba kosungana na bandeko na biso ba olanda biso parce que likambo ya soumission likambo ya aide oyo ezosala mobulu mingi eza na milia biso ba na Nzambe eza na milia ba pagano mama Kapi oh ndenge aide semblable awa oyo tolobi eza lokwa bakisi eza lokwa ba thérapeutique ndeko na biso amekana no kotia ona misala amona résultat nango omoni mama Kapi lelo oyo soko moto ko moloba makamba semblable na bopete tozo ba likamba soumission tozo seka c'est parce que toza bana kelasi toza bana auto comprendre ebele na kati école na biso ya bizaleli ya mwasi yo soki osali makambo oyo toza différent na mokili. Amen. Toye ko lobela mama Kapi mokili ezoloba ezomema mwasi na nzela mususu place ya kokende ko tutana toyebi te mais biso tozozonga kana na makomi ndenge to malopola zo veiller dans makomi ya Nzambe pe mbano na yango mwasi simazo témoigner mwasi azoseka soko landi biloko okoma mwasi esengo okoma mwasi ya kimia ndenge pe biso ba mama bizaleli tokoma biso basi ya kimia tokomi koseka tomona resusu mission eloko te mama Kapi programme na biso échanger te toza kaka wana mardi omoni mardi Thomas ya baptiser yango journée ya mwasi ilongwa nanu te toza wana soki yo nde orataka ekole eza wana Toma Leopold soki aza apôtre eza pona yo aza nanu na makambo ebele ya kosala musande Nzambe azobatela ye po yo ya koyoka makambo oyo région de biso chaque mardi baconseil ezali prêtre soki oye na mituna biyano pe ezali mama eloko ezali ya motu ya okoki ko remplacer na nyonso tolobi awa ezali likambo ya prière. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce moment on meki biloko nyonso ndenge tolobi awa ozomona kaka mikakatano région de biso to bonde l'ensemble to bonde l'ensemble parce que dans Nzambe ya mutombo tout est possible. Nzamba mutombo tout est possible to komi na suka émission na biso ya mukona lelo tika nzamba mutombo kalombo apambola yo na zongeli komela biso na etando ike salela biso SMS kutana na biso chaque mardi na grande école bizaleli ya mwasi to kutani na prochain numéro na thème ya sika oyo kopambola biso susu nzamba mutombo kalombo apambola soki aide semblable sebelisa yo pesa merci na professeur ya école bizaleli ya mwasi Thomas Leopold Mutombo Kalombo. Tokutani mbala sima. Ciao, ciao. Papa bengana bango ba seba pratique tout papa bomeli siffler tomeli siffler Chamakande ça tu vois voilà non c'est tout le monde
Amélie Sifflet. atie biloko na agence moko na lemba wana na JCPP Bagence nyonso eza ya mavwanga. Saba. Nana. Nina yo malamu tu ya kuzwa bilo. Na monyo yangu peke. Mona yangu lukula boni. Yangu wana. Yo. Bonjour papa et maman. Ah bonjour. Prenez place. Ah? Prenez Ah place. merci. Bofanda. Ah kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est Ngai yote o. Ngai nde. ça carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma. Tala Makaya Mayuma. Papa. Boba loka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya baagence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ya bacontener eboni tala depo na biso okomona confiance. JCPP la rapidité la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino susi ya baagence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi ya ndimi te epai na biso bokesene ezali